mingi matondo epai na bino batata na ngai mpe bamama ndenge boza koselivre quelque soit bagrève batransport eza na mikakatano mais bozosala nyonso bokoma sur le lieu en tout cas tika nkami Puntulendo akanisela bino alongola mikakatano bitumba apesa bino esengo ya kokoka na kati mitumba oyo bozotelema mpona koya kosangana mpona kokumisa ye en tout cas matondo mingi vraiment balongo bazala na bino na kombo ya Mbulusu Kimbangu. Moke mpona kota na mayo wana oyo etikalaki po etikalaki moke j'espère que kokosa biso ba 7 à 10 minutes mpona kofongola ngo mpenza mobili te parce que likambo ya grève nde moto tie biso na mikakatano mpona kokokisa kotambola ndenge totambola. En tout cas na toli pour compter pour tous les jours nayebi te lelo eloko eza kozongisa biso nsima ezali mingi basouffrance oyo tozokovivre nango bacondition de vie bamode de vie eza kosalaka lelo oyo biso tozala na kimia te tozala na esengo te mpe misusu kutu baza kokwea mpona kokanisa ndenge nini biso tozosambela nkami Puntulendo souffrance boye ba-HPC efusami mpona nini nyonso ezomarche te biso bamisusu toza na mikanda te biso bato misusu toza na misala te biso bato misusu tozali boye te nayebi ke makanisi ezala pandeke tozali bamikolo moto nyonso soki aza na posa azwa kinya moko songolo eza kokomela ye te en tout cas lamentation ezalaka makasi kasi ya solo bapapa na ngai bamama na ngai ya solo bapapa na ngai bamama na ngai quelle que soit lamentation mpona maye oyo tozali kolinga tozwa tokoma eza kopesamela biso te kasi bandeko na ngai eloko na koyebisa bino to persévérer parce que ndenge nalobaka chaque fois il y a un temps pour tout nzambe Puntulendo ayebi ke nazali na libota moko baza kotalela ngai na motema na bango mobimba ayebi ke nazali na bato moko songolo lelo baza kokumisa ngai baza koyembela ngai mpe koyekola lole ngai na lingaka ayebi kasi nayebi ke nzambe Pungu akotika bino te na conseil pour tous les jours nakoki koloba boye naza si pese napesa bino conseil yango toza kaka ntango nyonso kozongela lisusu mwa motema ye oyo totalisaki babengaka ngo rappel ezali na détail nango action d'appeler pour faire revenir action d'appeler pour faire venir donc faire revenir na maye oyo ozwaka ta mosu obosana obwaka ekwa kozonga batima motu na biso dans la vie aucune situation n'est éternelle. Celui qui pleure aujourd'hui périr demain. Le vrai bonheur, c'est Nzambe Puntulendo qui donne. Dans la vie, aucune situation n'est éternelle. Celui qui pleure aujourd'hui périr demain. Le vrai bonheur, c'est Nzambe Puntulendo qui donne. Donc, la vie est dans la situation de côté éthique à la calibéra. Bamisusu bazana posa bazwa mikanda, bamisusu bazana posa babala, bamisusu bazana posa bazwa misala, bamisusu bazana posa stabilité, kasi nano ekomité. Maintenant, mama oyo ozali, nesika yozolela, nesika ozomona souffrance, yeba ki eza libela te. Lelo oyo yozolela, bamisusu baza kosepela. Mais peut-être yo lobby na yo de kozala koseka et kozala kokendela. Mais le vrai bonheur, Nzambe Puntulendo kaka mutapesaka yango. Nzambe Puntulendo oyo bino bosangani na kombo nesika wana. Nzambe Puntulendo oyo bino bouti kobondela. Nzambe Puntulendo oyo bino bobondela. Nzambe Puntulendo bokumisaka pe bouti kokumisa. Yende mutapesaka bonheur ya kokoka. Et bobele ye mokonde motu a protéger Kayango. Yangwana, dans la vie, aucune situation n'est éternelle. Celui qui plaît aujourd'hui périt demain. Le vrai bonheur, c'est Nzambe Puntulendo qui donne. Donc, yozo le la lelo. Mais le colo zan Nzambe Puntulendo ozotalela, keba lobi okoseka. Ah, natungisa makina likambo ya misala, nazwi misala. Natungisa makina na makamba mikanda, nazwi mikanda. Natungisaki na makambo ya libala nazwi libala. Natungisaki na makambo etali stabilité na komi stable. Donc oyo aza kolela lelo lobi akoki koseka. Donc
nzambe akoki kochange vie na yo quel que soit âge nini. Parce que eza na âge moko te komama ke moto soki akomi boye asuki. Non. Bamama mosusu alobi ke ngai nakomi si déjà 60 ans na bota te. Ndenge naza boye nakosuka wapi. Mais soki atekeli kene mobimba na nzambe mpo motolendo lodi akoki kozwaze lifa boti. Donc nyonso eza ya nzambe mpungu. Ye mtatia data kobanda kobota pe na data kosuka mabota. Mais soki yo na noswa te toza na posa kozwa nzambe mpungu akoki kokopisa ngo ndenge ya lingi. Mais sur l'essentiel, tout s'est confié à 100% dans nzambe mpungu. Comme l'habitude, cessez de mal faire, apprenez que de faire que du bien. Maton Dominique. Pour notre sukisa temi na biso ya nzailu, na kotanga poto so ide, na kospikete après toke na continuité na biso moke sekalaki. Bongo na kunande na koka kospike malamu mingi. La tortue signifie l'endurcissement du cœur. Le léopard, la force aveugle et stupide. Le hibou, la porte malheur. Le caméléon est le symbole de la sagesse et la prudence. Les papillons annoncent l'arrivée des messagers. L'abeille annonce une visite familiale. Le lézard et le symbole de la rapidité aveugle. La présence à maintes reprises du Géco auprès d'une femme enceinte annonce une nouvelle naissance d'une fille dans la famille. Le miaulement du chat pendant la nuit annonce la présence d'un esprit mauvais ou l'absence de son semblable. L'encerclement du soleil ou de la lune annonce la mort ou la naissance d'un roi ou d'un prophète. L'arc-en-ciel est le symbole de déplacement de la pluie d'un millier à l'autre. La toile d'araignée est le symbole du blocage et de l'envoûtement. La présence de l'hirondelle annonce la fin de la pluie. La naissance d'un enfant monstrueux est l'incarnation d'un esprit impie dans la famille. Les cris de grenouilles dans la rivière pendant la nuit symbolise l'absence d'un esprit impie dans les environs. Et le contraire symbolise la présence d'un esprit impie dans les environs. La présence du caméléon, la présence d'une colonne de fourmis noires progressant dans la même direction que toi symbolise une bonne route. Et si quand dans la rivière, pendant la nuit, les cris des grenouilles symbolisent l'absence d'un esprit dans les environs. Et le contraire symbolise la présence d'un esprit impie dans la présence du colonne de fourmis noires progressant dans la même direction que toi symbolise une bonne route. Donc, ce qu'on a là, si tout côté zali désert, au moni ba fourmi, ya noir, basali mulongo, basali kotambola tout droit. Et ça qu'on a traité, zali kokete, et zali kaba. La nuit, symbole kolela, et ça qu'on a traité, zali zamana, kokata kolela, et ça qu'on a traité, zali, et zamabe, l'esprit pire, et zali, en a vu. Bafourmi oyo basa kotambola nzela moko ya mwindu eza kolakisa ke nzela ezali malamu. Mais la présence d'une colonne de fourmis noires coupant la route symbolise une mauvaise route. Oza kotambola nzela omoni bafourmi basa koleka baza batu na nzela na bango eza kolakisa ke nzela oza kokende zonga ezali mabe okende kokutana na mikakatano. Alors na basymbole mosusu nakomaki te. Lelo na kata ndaku na yo okomona bapuku bavandaka na bandaku nyonso te. Esika esprit impire
ezali ko renyete bango pe bakozala na droit ya kovanda esika wana te bampuku baye kovandaka na kati ya bandako ya batu oyo ezali bosoto na makambo etali spiritualité même physique soki ndako eza na bosoto physique to spirituel okomona ke ndako wana ekotonda na bapuku pe bapuku surtout oyo bomonaka mike bakolaka te bango bayaka na symbole ya blocage edd soko yoki na kati ya lupango ozali kovanda ligordo azali kolela na coin heureusement kutu bino boza na bandako ya likolo baye oyo baza na ndako ya se soki ovandi omoni ligordo aza koleka yo na porte ya ndako eza kolakisa ke ligordo ekosinela oke likolo na kati na ndako na yo mpo ozwa likuta ekozala na mikakatano makasi parce que oza déjà bloqué ye koleka ne elakisaka te ke balingi kobloke yo mais alakisaka ke babloka yo déjà mais siko fo sala effort mpo ose débloqué na kati na situation wana ezali symbole oyo eza kose présente na crapaud soki azole na kati ya lupango aza kotalisa ke esprit moko etelemi kati na bino na lupango ya liwa to mpe ya bablocage mais koleka na porte ya ndako eza kolakisa mpenza ke yo oza déjà bloqué bampuku na kati ya ndako oyo tobengi le souris soki omoni bango bazali na kati ya ndako na yo ya minene to ya mike eza kolakisa ke ndako na yo ezali protégé na molimo ya nzambe te etondisami na baesprit impur ya mike elakisaka symbole ya blocage mosusu okomona baleye elamba mosusu balie mbongo eza kolakisa ke bakangi bazela na yo mposo mbongo somba te elamba to bilei eza na likakatano mingi soki olali na butu oza koyoka ngungi aza kotungisa yo mingi na litoi soko oyoki ngungi aza kotungisa yo mingi na litoi ngungi wana aza kolakisa sini ke ndenge ozali boye ozali tante oyo ezali ngonga ya kolala te réveillez-vous mpona kobondela kochasse besprit impure oyo entouré bino yo sikoyo kolobaki bangungi oyo ndenge nini kobetaka boko boye bambata mpo boma ngungi me ngungi wana soki yo telemi okoti na losambo ntango kolala okomona kimia ye ayaka kosignale ezali na mushi moko boye ya moke amonanaka mpenza boye te na miso ya bato parce ke amonanaka mpenza te ye ayaka mingi na kati ya litosi soki oza na likambo ya liwa mpe bango bamanifestaka na bato baza na boyebi to na bato baza na nzambi pungu atindaka bango mpo na besigne bilembo kokebisa kolakisa kopesa bamessage nsinzi wana yaka na kati ya litio mpo na koti aleluya abinyakimi eza kolakisa ke aye kopesa osango ya liwa na kati na famille eza na ndeko moko asili kokufa mpo mosu bose kontaktaka te mais yeba ke na kati na famille ebembe ezali to na kati na baami na yo intime ebembe ezali donc yayaka kosignale to soki akoti mpe na kati ya litio ete likolo aposa litio aolasa ke maladi moko mabe etelemi kasi na bino biloko nyonso ezali na bilembo na yango et la présence des deux serpents en action sexuelle symbolise la chance. Donc soki yo ozotambola na nzela to na zamba okutani na nyoka baza kosangana nsoto mais ezala mpe na chance parce que soki oza na chance te ya mobali amoni yo en tout cas oza prudent te yo omonaki te ozoleka bango baza kosangana yo omonaki te en tout cas obligatoire mpo batake yo po ayebi kaka ke omonaki bango oke mpo obundisa bango to mpe soki yo olongi okei ozwi chance makambo ya mbongo ekofungamela yo na lolenge moko bato bakobosimbikisa. La présence de deux serpents en action sexuelle symbolise la chance. Soki okukuta banyoka mibale baza kosanga n'importe quel nyoka ezali symbole la chance. Baboti na biso bakoko bandelo bango na masese ke nyoka to nduma azalaka na baki moko na mokila na ye soki baki wana ozwi yango nyoboma ye zwa basaki tiene na nsima mokila obeti ye mashoti na mutu ntango baki wana ekokima mposo ya kufa baki wana ekimaka
après aussi baki wana peso chance or que bakoko bazo bona masese ezande kokuta na ba nyoka mibale baza kosangana nzoto nde yango na epesaka chance. La chauve-souris symbolise la neutralité. La chauve-souris symbolise la neutralité. Donc oyo yokaka bangembo ba chauve-souris bakipukunya oyo ekotaka na baplafond ya ndako to koture bino ezali symbole ya koya kofaiblir bino kokomisa bino pamba kolongola bino na bisengo mpe kokoma faible meme na losambo mpe na bapense okozala mpenza inutile. Donc bango bazali mpona kodétruire mpe bango nde mutu bayaka na babiloko tobengaka kitsekwa ezaka na banzoto na bango soki bazovanda bino mingi bino kuna kutu surtout bozala no bataba niveau likolo bamingi bozali na babeton likolo mais ata na babeton mpe bayaka. Donc la chauve-souris symbolise la neutralité. Les cancrela et le métier récepteur des tentes. Donc il tente un préparateur sorcier. Donc mungunya bakoko na biso ne biso benga mungunya na lingala to ennemi na français bango babenga ka tante mi tante bangunya ebele tante mungunya moko. Donc les cancrela et le métier récepteur de tente un préparateur sorcier. Le récepteur wana na français kurato bengango reçoit, personne qui reçoit des sorciers. Wana les cancrela mpese. Donc mpese soko moni na kati na ndako basalaka mingi na dani na ndako pe akoyi kobunga nenzela omoni azotambola ne malembe etamsasu lukabilo kakolia mais soko moni na kati na ndako mbangu eza kolakisa ke basorcier se basorcier sa kote bino to basorcier. Alors sorcier ayaka na ndako mutu mpona kopesa la pete ayaka mpona kopesa passe malade kufa blocage bitumba décompréhension. Alors soko moni pese na kati na bakoti misusu bazaka mbona so pumbwe donc ozolakisa ke ndenge boza deja na basorcier kati na bino bandoki botelema na losambo surtout soko bomoni ndenge bapumba pour aye na nzoto mutu pa apumba ke ezolakisa ke yonde baza koyela boela même koluka pese te bozala na losambo mpona soki bomoni kaka pese wana ke ezolakisa ke mitanto la bolongi bango mais soki pese azokontinue kopumba to kotambola na kati ya ndako eza kolakisa ke basorcier baza kaka ezali basymbole. Alors tozala prudent na biloko oyo ya mike ya bilembo tolobaka nzambe asala ligordo mpona nini basala pese mpona nini tamisa biso ke na moma oyo tala boye e aussi bokomona ke mbula bebe ebetaka pamba te elakisaka bilembo mopepe likolo yindi mutu nyonso ayebi ke no kota biloko longola biloko wana enasonga ndako enakende boye mpo mbula eza kobeta ndenge nzambe apesaka bilembo na biloko ya ndenge na ndenge. Alors pour cela tozala mpenza na bokebi mingi na biloko toza komona biloko mingi ezali na moma oyo napesi bino nanu oyo tata bapunga oyo balimite ngai na yango soki bakopesa nga mosusu mpo tososola yango ekozala motu ya mingi mpe na kati ya biloko ya kolia totoyepa biloko ya kolia soki konso koya losambo kolia pondu te kolia poisson de mer te mikolo etikali lia na yo mais soko mipesi na losambo mikolo wana tika nanu pondu tika nanu poisson de mer tika nanu mpe fumbwa na mwa mikolo wana muke eza ekilaka te fumbwa mais ntango mipesi na losambo tika fumbwa tika poisson tika pondu engulu deja se ebani ke eza biloko biso toliaka te makasi eyebani ke eza biloko biso toliaka te mpo na libela ezali klasi moko ndenge nzambe asalango bamagorodo miseleke te eza mpo na biso tolia te lokola bambwa lokola banyao eza mpo na biso tolia te na ntango oyo mutu azali na nzoto kolongono te mutu azali kobela mwana to tata to mama
soki oki mwana wana to mama to tata akomi na posa bitabe bopesa ye te parce que bitabe epesaka faveur na nzela ya kokufa to mpe bandoki bazalaka na opportunité ya kozwa moto oyo azali kobela batiaki mitambu ntango azolia bitabe ekomisaka ye faible mpe ntango oza kobipesa na losambo kolia bitabe te na moma wana c'est ça e mokolo konso tata to mama oyo akoya kilongo mokolo ya bibale soki oza na mwasi bokoki kosanga na nzoto te mokolo ya misatu na ntongo konso na ntongo bokoki kosanga na nzoto te konso na butu bokoki kosanga na nzoto te jeudi bozonga ndenge bomesana mwasi oyo azali na baregle makila avant 7 jours akoki kokóma na lisanga te papa oyo alali na se ya pongi azali kolota ndoto azosanga na mwasi abimima ya mibali tata wana akoki kokende na lisanga te na mokolo wana azali mbindo alors bilamba wana oyo wana ebebaki yo okosokolango na mai mpe okosongelango nsima mpe tata na mama soki basangani nzoto bokotikala mbindo ntina pokwa bilamba bolalelaki bokozongelango te boke kosokola botiango na kati apres basokoli yango ezongi barepasse elobi kuna ezongi susu malamu c'est ça na lolenga losambo et en plus namoni ntango naye kofongola sikoyo namoni message ya papa Kanta na kati na message wana esengeli ezali malamu mpe mpo na bino nyonso parce que esunga mpo na koyeba mpe likambo yango ndenge papa Kanta asili kotuna ngai papa Kanta atunaki ngai boyi mbote papa nalingaki natuna motuna oyo tobosanaka kotuna yo mpo na bacouleur na biso na losambo na kati ya nsoto soki tolingi tosambela biso mibali na ndenge tozalaka na ceinture na pantalon ya couleur ya moyindo tolongolaka ou bien totikaka yango kaka na pantalon na kati ya losambo soki moto alingi kobondela okozala na ceinture te na luketo na yo parce que kobondela lifoza na pantalon oyo ekoki yo mpona kobondela parce que soki olingi kobondela olati kaka pantalon bongo ceinture te ezala na indice ya noir te même sous vêtement même bamama na soutien même bapapa na sous kilote sous pantalon pardon sous pantalon na yo kilote no to sous vêtement ekoki kozala na couleur ya noir te mauve te rouge te même basoutien ya bamama ekoki kozala na tache ya rouge te tache ya noir te tache ya mauve te mpe kosala te ke lokola boza na hiver olingi okende kilongo olobake nasokolaka ke elongi nakende te ndenge olalelaki na mbetu okoki kolongola bilamba na yo tolata bilamba kilongo mbala moko obligatoire bilamba na yo okoti na salle de bain olongoli bilamba ozalaki nango ntango osokoli kolata na bilamba na tokende na ndako okende kochange te directement à partir ya salle de bain ozwi bilamba na yo ya kilongo olati obondeli obimi oke losambo soko osilisi ozongi na ndako avant que yo ochange bilamba ogumbami ozongisi matondi na nzambe obondeli après ochange bilamba na yo et c'est ça donc mpona lelo lokola ntango ozali moke mpona kokende kowela tine ndenge kozonga na bandako tosukisi wana tika mpe vanzambi pungutelo ezala na bino epesa bino bososoli ndenge bankulu balobaki ndwenga mpe nsailu oyo tobengi na monoko ya lingala mayele mpe boyebi mpe nasengi epai na bino batata bamama lelo ezali mokolo toza tokabwani deja na mbula oyo ya 2019 pardon ndenge tozotanga na mikolo lelo mais biso totangelaka bambula ndenge moko te na lelo biso toza 2020 te na lelo biso toza décembre te mais un jour naza kolinga mokolo tata wamba pungutelo na kopesanga makoti na kotalisa bino bajour na biso badate na biso ndenge ezalaka alors biso mbula sika ese bandaki na lelo oyo na calendrier ya baprome tozobango te mais na mikolo koya na kopesa bino ndenge tobengelaka yango biso toza mpona kofete bafeti na bango te biso toza bana tata wamba pungutolendo
lelo yo tokokumisa kaka nzambe na ndenge tozotangela mikolo lelo mpo na mbula oyo oza nango ozotanga yango na ndenge ya bamikolo oyo barome bapesa na calendrier romaine ndoso olobaki nakomi na 30 ans nakomi na 50 ans nakomi na 60 ans alors mpo na yango mokolo na yo ya kobakisa mbula ezalaka date soko botamaka le 25 janvier nde soko le 25 janvier yo obakisi mbula ntango tokomi na 1er janvier soko botama le 1er janvier tobakisi no mbula te ezaka mikolo kwa mikolo nyonso me mpo na yango na ndenge tozotanga mikolo ya lelo tozotanga yango 2020 na yango na butu ya lelo zongisa matondi mpa ya nzambe pungutulendo loba na mikolo ndenge tozotangela yango na ndenge tokuteli na mokili tokomi na mbula mosusu 2020 yango napesi matoni ndenge okuti kobatelanga mbula mobimba kino kokoma lelo oyo yango wana me bozalaka mpe na signe ya reconnaissance epai ya nzambe parce que nzambe alingaka bengra te bozala mpe reconnaissance epai ya nzambe mpungutulendo e botelema mpo topanza misala nzambe mpungu lelo oyo bino soki bosulinga na baémission te naza na mutu wa kosulanga te mpo nakendaka baémission totelema na mbula oyo topanza sango nzambe mpungutulendo ndenge yalingaki toboya nyonso oyo epekisami na ye ndenge yalingaka alobaki na biso si vous ne tenez pas le serment de bien agir désormais envers moi et place towuti na place tokomi nazosentir changement makasi te na kati ya bana kiti oliki ya basolwa nyonso ndenge tozobenga na lingala ya lisanga bolingo changement mpenza eza te bozali kaka lolenge oyo nga nazwilaki bino naza kosokola bino me bozotela kote mosusu oteli kote mosusu otikalisali te bongo te nasengi soki bamesatante ezali bolongola yango oyo aza na molimo ya jalousie aza na molimo ya haine oyo aza na molimo ya kopona ye aye na misala mabe kati na kilongo na mbula oyo tokoremercie bato ebele soki tomoni ke mutu wana azokokonkorde na lolenge ya bonzambe na biso te tokoloba papa matondo mingi mama matondo mingi oza mutu otambola na biso te c'est ça na bonzambe na biso mokolo mwana moke mama tata mpa na biso ezalaka te mama tata azali oyo aza kosimba mibeko ya nzambe mokolo azali oyo aza kobatela mibeko ya nzambe mpe azali modèle azali exemplaire moto ataza na 100 ans 500 ans mais soki azali na bizaleli oyo ezokonkorde na bonzambe na biso te ye aza wana mpona kotya desordre ye aza wana mpona kotya bokabwani aza mpona kotya ene mpona kotongasana mpona kotelemela misala ya nzambe moto abongo tokoremercie ye ezala papa ezala mama na mbula tokoti totambola malamu mpo tozala na mbano mpe pa ya nzambe mpungutulendo parce que bato abongo soki baza kati na biso mai ya miso kobanda kozalaka na bilongi na bango alors eza kofingisa nzambe na biso naza na mposa changement eya kati na bino na mbula oyo changement eya na mbula oyo alors changement ekozala soki bino mpe bomibongisi nzambe mpe akobongisa kati na bino matondo batata mpe bamama na ngai kino nzambe mpungutulendo ezala na bino mbula ya sika ndenge tozotanga na calendrier romain tokoti sika nzambe mpungu alongola nyonso ya mikakatano ya pasi ya minyololo mpe biso tolongola bizaleli nyonso mabe totambolaki nango tozwa bizaleli ya sika lobi tokendela tolongola na badifficulté oyo toza nango na kolela na souffrance naza na posa bana na ngai nyonso akiti aliki basolwa kino bino nyonso nde tozobenga na linga lisanga bolingo nayoka kolela na bino te na mbula tokoti nayoka kaka koseka na bino nayoka kaka esengo na bino nalingi pasi kati na bino te na kombo ya nzambe mpungu tozosambela nzambe oyo azali na makoki nyonso il est capable de tout il est au-dessus de tout pourquoi biso bana ya oyo kuta aza mwana président de la république mwana ministre botala ndenge azalaka bongo biso bana tata wamba pungutulendo tozalaka na mai miso mpo na nini liboko na litama mpo na nini tobelaka basusi mpo na nini oyo eza ntango nango te tomibongisa tala esika yo ozalaki na bafaiblesse tala esika yo ozali na berene na badefo bongisa yango mpo tour oyo ngai na kosenga nde nzambe apesa bino lobiko apesa bino linyakusulusa takumunu oyo ekoki na biso tozana esengo ya kokumisaka ye matondo kimia nzambe ipunguza na bino na kombo ya mbuluskimba